Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Banga nzambe tambolaka na bosembo kanda ya nzambe zalaka mabe moninga sunga moto akoma pe moto musali na yo azali mungamba na yo te mwasi ya moto mobali ya moto na mbongo ya bato nekokozwaka te. Motoki ya moto ebimaka pamba te soki olingi ozala bien zala correct. Banga nzambe tambolaka na bosembo kanda ya nzambe zalaka mabe moninga sunga moto akoma pe moto mosali na yo azali mongamba na yo te mwasi ya moto mobali ya moto na mbongo ya bato ndekokozwaka te. Motoki ya moto ebimaka pamba te soki olingi ozala bien zala correct. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na nzambe bato yesu akufela bandeko ya biso bien-aimé nzambe apambola bino bisika nyonso bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom. Quelle grâce, quelle joie immense tant que de la part du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as commis la kisate, mais bien-aimé dans le Seigneur, tu as gagné un message. Ndenge tozui message o epesi biso pasi epesi mawa. Bien-aimé ya kulutu na biso popo lipo. Bien-aimé kulutu so popo lipo, c'est un guitariste congolais. Bien-aimé moto na nzambe. Bien-aimé ndenge na sekibino ezana bato ebele, ezana bana nzambe bele. Me bazana nuna bato mukili. Basangana kana bato mukili me bazaya nzambe. Un jour bakotika bato wana babokanga mana nzambe. Zalo bato yo bakulu na biso ba popo lipo. Bile me suko tel était lobeli na ye. Hotel était sekeli na ye. Hotel était lolenge na ye. Ozomona un homme bien, un enfant de Dieu. Oh bien-aimé, suko sa mona ya popo lipo, tu es béni. Tu es béni parce que papa na yo aza pena mona na nzambe. Tango nzambe azo tia pena fiko fe oyanga ya longoli ba jefa longola ki pe bakulutu popo lipo. Nzamba pambo lesika zalina libota na mobimba. Nyose kangamaki na vi na yo fungwa ma au nom de Jésus-Christ po zali ya nzambe. Bien-aimé kulutu popo lipo apesi mawa, apesi histoire moko. Bien-aimé yango tokomi motema mabe. Bien-aimé une triste histoire. Bien-aimé ba leader mingi o bien-aimé bazana Congo balingara te baninga ba bonga balinga bango moko ba bonga yango so hotel même ba orchestre hotel même ba société privé na Congo okumona ke ba patron bango bazana ba mituka ya cher bandaku ya cher mais ba sali na bango bazana lokote bien aimé hotel même na ba église bâtiment obilo bobengaka ba église nzambe zana ya nzambe te beaucoup botala bilamba ya pasteur botala mituka ya pasteur botala ndaku ya pasteur rien à voir na bandimi où est Jésus-Christ bien aimé Satan zo dominer yango na Congo toki bote IGF yango IGF on musana nini il faut contrôler ba groupe ba orchestre yo po ba leader mingi baza motema mabe bile milanda histoire moko ya kulutu popo lipo pesi bien aimé au mona tel même groupe Zaiko wana tel ndenge ba tu ba beta na Zaiko bien aimé Luka bango la kisanga ta mutu moko aza bien aza na mapangu ana vie bien aza na été. Asa na été bien aimé. Pourquoi? Parce que ba kambi orchestre mité mamabe. Bien aimé histoire ya popo lipo pesi. Bien aimé y a un Gabonais, un millionnaire. Ando sipe un orchestre wana mingi. Bien aimé a proposa kinyo kalongo. A somba terrain. A tonge la musique, surtout villa. Bien aimé na mituka. Minu kalongo a boya. A proposa même bango na poto, a pesa bango mikanda, nyoka longwa boya. A proposa même bango, baluka place moko boya bien, po ezala na digne, ya succès na bango po, bazaki na succès makasi à l'époque, surtout na ba Gabon wana. Bien aimé nyoka longwa boya, baluka bango place ya bien, ya solo ya bien, ba betara ba concert na bango nyoka longwa boya. Alobi okomi pe trop humanitaire. Donc ça veut dire que bango balingi bango bazalaka bongo toko kanate na bango. Otungo ba villa poani.
donc bango faut basa la likolo yango botia na ba orchestre bien aimé est-ce que ba mise désormais ba droit d'auteur na bango bien aimé ça passe yango IGF boganga IGF wana na Congo wana bakangaka bato bango balingi bakanga mais ils na ba groupe belé wana na ba église na bino lukutana le diable travaille baso nyokola bato mais bien aimé faut continuer tout notre triste histoire oyo ya kulutu popolipo après to zonga au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est quoi yo bokabona ndeni sesu bon pona okabona esala ike période moko ba ngos wana ba yaka kotala biso to aka na voyage na Belgique awa bon bangos ba décider ba kotala biso pendant que to na voyage awa ba ye ba louer hôtel moko Hilton ezala na Belgique kuna ça pendant de la diva likolo ya Belgique hôtel Hilton wana tilelo ouais ba recevoir ba organiser réception moko wana moni pena na mindele ba recevoir ba ko servir biso na ba respect mo ba mona biso ndire ba tu mo so ba marque nini oui que bango siko ba talif so ba bi en tout cas bino ndenge to ko hôtel bino place bobeta ka wana place en bino bobeta ka wana vraiment d'abord ça sent du pipi tout ça là mais ça na niveau na bino te wana na kini mais est-ce qu'il y a pas moyen pour cela na kolo place wana somba ngo ka to bongisa ngo comme ça vous en a place moi ça la pena digne succès na bino bozana ngo et puis voilà bon et puis tous appels sur le pays la banda kuna bino bozana bino quand tu as quand même ça utala bino na banda kuna bino te mais tous assir bozana bino peka la situation non tu vas te proposer to somba terrain moko na Kinshasa wana to tongela bino banda ku mutu na mutaza pena na villa na ye na petite famille na ye na moi bagnole na ye comme ça et ça na bino mingi mais na biso chance moko to zwa orchestre moko tikala ko zwa ngote mais dommage fonctionnement ya congolais ça ndenge ça wana donc mawatru il faut to tongela bino banda ku mutu na mutaza na villa na ye tout ça bububu idée wana le kate Kolo président orchestre a télémila likamwana na ebisiyo onyokolo mais ouais abuda yango donc moni pena ke bende kutu eza pété hein pour mettre badjon ba longola mi pesa salité alingité il faut ça jamais eko le kate ah oui alors bana bon carrément que là vous exagérez là vous devenez trop humanitaire donc Nathalie na batamunoko babimi buto azala ke na ba réunion boye soit zangi argument baka dès je sais foi bango de osaka petit devant on a été je sais la zone service mais André mais sauf to talibé bien qui vient on fait au fait et pas dans fait ezana on fait une année pas bata mino ko lokola ba bibi wana jour wana ba ko sa ko ko lo baté ba matima bata ba français c'est normal faut ba li ba la vie a pas sinon donc les catés donc tous les autres administrateurs wana mutu moko a discuter donc to conclure que bango tu ba lingi likambo ngo te donc le orchestre na bango biso to ba ko ya au sani mais oui que na ba gambango ba gaboni ba tala ni nanu elekela bango ba tala ni mais comment ko boya offre ndingo moi à partir à wana des découragement na ngai ezaki wana banga nzambe tambolaka na bosembo mosali na yo azali mungamba na yo te sunga moto akoma pe moto kanda ya nzambe ezalaka mabe moninga mwasi ya moto mobali ya moto na mbongo ya batu ndeko kozwaka te motoki ya moto ebimaka pamba te soki olingi ozala bien zala correct bien mais soki olingi ozala bien na mokili zala correct
motu nyonso asali le loko bien aimé azo mériter salaire, motu nyonso oya sungi yo bien aimé azo mériter respect, motu nyonso bien aimé le Seigneur oya asali le loko na vie na yo bien aimé il faut pas avoir part na ye bien aimé. C'est très important que l'ingate muta kinaka na kanda, que l'ingate muta kende na souci à moins que boka na kibosa na binongo fele, mais ceux qui zalaki droit moko zalaki il faut que kokisara maloba na yo bien aimé pambate. Le banza meso ba toute malédiction sans cause n'a pas d'effet, mais ceux qui causent les ali malédiction au landa yo nous sommes tona ko loba mbongo na bena pesinga été bien aimé et au landa yo yo bo moni bato yo ba nyoka longo bien aimé salaire même salaire ba futaka rien à voir na oyo bango bazwaka bien aimé et comment mi wapi mais bouté na bindele bouté me ba danseuse ba binena ba Claude François boul ko ba vina bango na tela mutu moko bo asalaka tourner kaka na journal idée le lok a tonga ba kamba minene mutabetaka histoire on a un grand frère ipe azaiko bien aimé batu oyo baza mitema mabe batu oyo baza bandoki batu oyo bazo kamba Congo na biso ezala ba leader politique ezala ba leader ya musique ezala ba leader religieux ezala ba makambo belo so disa ba homme d'affaires o batu tu wana bien aimé mutu aza na poursuite ya gagne pena yemoko bino bona sima bien aimé za passe même bato misala basala na ndako na Congo ba futa bango combien mutu na fa futa ndako mutu na fa lesa bana mutu na makambo belé mutu na fa lata bien aimé na moni na bondela et tout passe la makomi au nom de Jésus-Christ éternel Dieu des armées. Papa merci ne nous telemisa biso papa na bitu moko kaka ba no bazala sauver bakabwana na batu ya mabe po te ba bikse milimo na bango message à lelo nzambe papa elongo la corruption na mitema ya batu elongo la méchanceté na mitema ya batu elongo la papa domination na mitema batu bazo dominer batu baza ne lokote bazo nyoka batu baza ne lokote bazo zo ba bien batu ba ne lokote po bango banvoa makaka papa nyabide soki bakukundaka bango na bamapango na bango to na bamituka na bango to na bambongo na bango yango nzambe yango zo telemisa biso po bano ya yo bato Yesu akufela bakabwana bato mabe po ete babikisa milimo na bango na tiki message nzambe na maboko na yo. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ah, bien aimé, au san adresse bien. Awa pembe na pembe. Vérité de very. Révélation de reva uniquement pour na bateau Yesu akufela. Bien aimé, ceux qui sont akufela ote au fin biso. Pas ma toujours comprendre bisote. Bien aimé, yo pour ça la mutuma be. Au bando futa batu ba mbongo na bangote. Au bando ko lié la batu. Au bando ko nyoko la batu. Muta musala na za mungamba na yote. Bien aimé dans le Seigneur, Keba batu bele ba kineli felo. Batu bele ba kuzwa shikota nzambe même avant kufa. Azono shikota nzambe. Ba moni ki nzamba beti après kufi. Bien aimé zali et sali passe et sali mawa histoire ya popolipo. Bien aimé, osana bala ba Yesu. Quelle grâce. Simplement c'est quoi? C'est le Père. Il a envoyé ton frère pour te fungolo mémoire. Bien aimé na kombo na Jésus Christ. Bien aimé moni histoire oyo. Bien aimé yango tukenaka tina mokili. Kotela makambo zoleka na mokili. Po sana bana nzambe bele bakangami na bato mokili. Bele mefoto kene ko luka kabango. Neti kuludi na mso popolipo azaya nzambe. Otali ne lobeli. Otali na lolenga motu. Il est de Dieu. Azana bato isana bato bele lokola kuludi na mso popolipo. Bele me bazana bato mokili wana et puis bato bazo nyoko la bango. Bele me soko ye na poto awa. Ozo sala. Oh, mundele même abonde la kamuto musala. Mundele azo peso ba vacances. Azo peso ba petit de vacances. Donc mbongo mo kenu no vacances. Azo oh bien aimé dans le Seigneur. Mundele azo lengela pas na besoin soutenir kinde musika. Mais na Congo rien. Na Congo ba patron de basa banzambe. Nzoke pas mundele ba salinde basa banzambe. Po misala basa même grève. Ba grève na bango ba tomboki. Baksa salé. Mais que nous sommes na Congo. Bo sali grève ba benga na bino. Bazo ba tumisusu. Et ça passe, ça li passe, ça li mawa. Bien mettre autant un verset mou na kombo na Jésus Christ. Bien mettre na Jérémie chapitre 22, verset 36 à 40. Je vais prendre mes lunettes, je vais essuyer mes lunettes pour n'attendre malamu. Pour battre le col là-bas, nyoka longo baza belé, bien aimé, baza belé, ils sont là pour détruire, bien aimé, pour te, bamforma ka bangunde bamforma. Bien aimé, je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien aimé, yoka. Ne quitte le bal, yoka quitté. Nous avons Jérémie chapitre 22. Bien aimé, na verset 13. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire.
babi malheur. Bien aimé, bapesaka ba salaire moko oyo bato bazo mériter ba salaire wana te. Bien aimé, soka le bagino na ko peso 100, ate a kotisi 1 million a peso ka 100. Ba peki de fakas et salaka te, ba encouragement et salaka te, bien aimé ko nyoko la ka bato. Dans la histoire où il y a Popolipo, bien aimé dans le Seigneur, il fallait que batunge le bango ba villa, mais nyoka longwa boya. Nyoka longwa boya. Pour boyi bazala ndenge moko. Alingi bazala ka bangamba. Isa passe, isa mawa. Bon, lolo tala ba via ba kulu twango. Tala ba via ba tutu ba bete na zai kwango. Misu ba kufa ba tika pe loko te na vie. Voilà. Misu pe bazaka wana. Tout ça ba chanter les bélé à zai kwana bazaka wana. Même ya ba quartier latin. Tout ça les bélé bazo souffrir. Isa bélé bazo souffrir. Bazan zinga. Mais ba beta na quartier latin. C'est honteux. C'est honteux. Botel ba misère wingé. C'est honteux. C'est honteux. Bien aimé. Oh, bien aimé. Yongoni wingé kabouanaka. Pourquoi? Parce que mbonge bano kamanaka na batu 4. Yongo msuba sala ki grève. Abi non. Toko continue boete. Yongo ba kabouanaka. Histoire ya mbongo. Il faut biso tutulia ka mbongo. Kaka batu baloli ya mbongo ka 4. Yono kutaka okuna na lupango. Okuna na mitu ka cher. Mais otali ba misusu le côté. Mais pourquoi? Pourquoi bongo? Nzoka bozo sala bino tout ensemble. Ozomona. Bien aimé. Bozo bino tout ensemble. Pourquoi pas couper sa mutu salaire na ye? Pourquoi pas qu'on sa mutu ba encouragement? Pourquoi pas qu'on linga mutu azala bien lokola yo? Mais toi baso mona yo, baso mona lupango na ye, baso mona mutu kana ye, baso mona kasala kana société ya malamu. Mais tellement que bo signer ba pacte pas ya diable, tellement que bo melaka ba makila, tellement que bo lungulaka ba zemi ya ba innocente, tellement que bo détruire même ba vie ya bana mibali. Bo alo boko lingate batu ba bonga. Pa mate milimo bo senango eza milimo ya satana ya ko détruire batu. Et tunge tozo ya boy, eza pona ko sauver bino. Bo bongo la mitema, bo tika ko sala batu mabe, yango nde ko mema bino na lifelo. Ko lela o Popolipo lele. Message o ya pesi, c'est que li kamozela na motema na ye alors que lutu nyoka longo luka o réparer yango atena ko benga atena ko solola noki te nzamba ko frapper yo et puis na liwano kino li felo na kombo na Jésus Christ même temps verset mususu bien-aimé tokeina bien-aimé tokotanga verset mususu bien-aimé na keina na Jacques yokolo no tanga na Jacques bien-aimé na le Seigneur Jacques chapitre 5 verset 4. Jacques chapitre 5 verset 4. Et j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Criez. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Bien-aimé, bato ba salela ki bino. Bien-aimé, bo frustra ki bango. Donc, bo pese ki ba mbong na bango malongate. Bien aimé, vous pensez que bango sengote. Alors, kolena na bango, et koma kiti e pa ya nzambe. Donc, message à Popolipo oyo, et komiti pa ya nzambe. Po azali mwana nzambe. Alors, nyoka longo lobi no kozala ndenge nini. Nyoka longo, mabebu sala batu ibili na ba orchestre na bino. Bo nyoko la batu, bo bebisa ba via batu, bo bebisa ba via batu. Laksanga ta danseuse na yo moko za malamu. Bo se so ba danseuse ata moko ya zaiko, to ya quartier latin, to ya winge, baza bien. Non, o ba yana poto ba sova, ba koma na boko sala, ba zo ma vie. Mais azana kin a beta soi disant na zaiko, a bien ndaku na ye mutukane azate a kozala kapeti. Ozomona, ba mutu ba kufa pauvre, ils allaient danser, ils allaient chanter, animateur n'a parle même pas. N'a parle même pas. Aux hommes, tu vois, ça a musicien, mon bête en orchestre, moko, et qu'à vanda bien, à gagner un orchestre, on a vie, et bazate, pambate ba nyoko la rabango, mais le mengana, c'est moi na poto, na tiki ba RNI, na tiki ba chômage, na tiki ba salaire, na tiki misala, na tiki ki moi na poto, na kena qui s'est foutu à combien? Bah $100, bah $50. Ben, ceux qui payent $200. Oko sala na nini, oko futa ndaku nini, oko lia nini, oko tina nini pa na famille. Et loko mon côté, ces gens-là souffrent. Ya on me sera batolo, faut ko senga. Ko senga, au moins mutu faut ko senga. Banda ko kumisa, botela banzembo, ba embela kabat, ko kumisa kabat. Donc, na tele même na concert à wingi, faut ma tembo pesa wera na jibe mbongo. Ndenge ba su welela, pambate po ba mbongo o ba pesa mbongo o ya bien wana, ya wana ko sunga famille na ye, ba mbongo ba kabela kabatu, za ba porte-monnaie magique. Ba su bebsa ba via batu, ba mbongo ba kabela kabatu, za ba mbongo mabe, mbongo ne ba ko pesa ngo famille na yete, ba mise nyoso wana na zoloba. Bien aimé, ça li passe pesi mawa. Yango bien aimé faut kabona batu. Bien aimé
kende misala kende musala okoyoka elengi ya vie kende musala bapeso salaire noko okoyoka elengi ya vie bien-aimé tika kobenga bato ba grand prêtre yo bakobenga grand prêtre mukolo nini kende musala bien-aimé nzamba albaki mutu akolia na mutoki na ye bien-aimé tika kolia na mitoki ya batu neti ba faux pasteur baliaka na mitoki ya batu ba faux leader ba orchestre baliaka na mitoki ya batu bapesa bato mambongo na bango te yo bongo na ba groupe ne panzanaka e panzanaka pona histoire moka ya mbongo. Oh bien-aimé, c'est triste. Yo que l'autre tanga na proverbe, bien-aimé. Bien-aimé, na kena proverbe. Proverbe chapitre 3, verset 27 à 28. Proverbe chapitre 3, verset 27 à 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Ah, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder. Voilà. Verset 28. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain. Je donnerai. Quand tu as de quoi donner. Donc, yo zane loka ko pesa ye, mais ozo kosa ye kende, yaka lobby, ba va et vient, ozo binisa ye, bien aimé dans le Seigneur, pambate, nzoko fo o pesa ye. Mais faut binisa ye nanu, ndenge na kosa ba binisa ka batu, ko nyokola ka batu, ba sombelo voiture, yo mulka ba sombelo voiture, mais faux voiture, ba voiture wana, ya ba sendwe. Bien aimé dans le Seigneur. Au to ba ya ba zo ba occasion de repas en Allemagne, hein, quelque temps après voiture ba ko tini kango, ba ko tini kango na kisasa kuna. Bien aimé dans le Seigneur, mais tala bango ba minto ka ba leader. Nzoka nde bino nde ba missionnaire bozo toka. So boto bozo ba IGF ango IGF boni koto. Siko bino bato bolanda bango te. Bato bazo détruire penda peuple bolanda bango te. So bino bolanda kande banani, hein? Eza ba nini oyo. Bien-aimé, pesi passe pesi mawa, tokotanga verset mo ya bolingo, tout le monde loko nzamba asengi pona batu, naza na Matthieu chapitre 22, bien-aimé, Matthieu chapitre 22 verset 36 à 40. Matthieu chapitre 22 verset 36 à 40. Bien-aimé, pourquoi tokotanga verset oyo? Nyoko longa lo bagaza mwana nzambe. Bato ba beta nyoko longa ba bike, nyoko longa kenda même ko sambela. Abenga même ba prêtre, ba ya ko sambela. Ba kenda ba église catholique na ba église satanique, ça n'a rien à voir avec Dieu. Voilà. Ba lo bagaza ba nzambe, tout monde ba mission tout, ba baza ba nzambe, donc mesiko ba misala binuza nzambe. Boyoka loko nzamba, soko za mwana nzamba solo, yoko loko nzamba lobi. Matthieu chapitre 22, na verset 36, je lis au nom de Jésus-Christ. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Batuni Jésus-Christ. Verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ceux qui ont moni, il faut en vie à bien. Il faut en mutuka ya bien. Mais mungamba na yope, azana vie à bien, azana mutuka bien. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Yaka na poto. Que nous mona même tasaka na boulangerie. O mana so gare voiture na ye bien-aimé. Peu pambata po akinesa na boulangerie. O mana voiture aso gare. Ok mona nda couper a somba na crédit makambutu kitoko. Mais que nous batu basaka na boulangerie na kisasa. Kende tala bango. Mais poani. Po bafutaka bango mbongo ya tina te. Yango leta na biso musa na binu nini. Kaka bino bolibaka ba mbongo. Mbongo mukile pe yango bo contrôlaka na bino ngote. Vi na bino ka bosa la bien bino na basi na bino na bana na bino. Après population ba betelaka bino maboko ba komisaka bino po baza ba yuma. Alors bino bolinga bato bongo. Alors le koso ke bato bazo telemela bino. Lokola bato ba Olivier Bolia. Lokola bato ba combattant nyonso. To ba telemela ka bino. Alors batuka ba bisoyo bolinga bato boité ale bo tenisi minduki po bilonde bona pouvoir ya koboma bato mais loko bo bosanaka Dieu existe. Alléluia. Et le temps de Dieu viendra et tout le monde mourra, mais ça n'a pas tout bokene enfer et puis il y a pas de bateau bokene pemeni nzambe. Mais avant la mort il y a une souffrance qui vous attend. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu va vous ridiculiser d'abord à Pokofi, mais botela ba ine na bino botela ba fina ba ndenge sukaki bien-aimé tambola bien na mokili nzamba ko honorer yo même liwano ko honorer ngo bien-aimé dans le Seigneur kabona bato mabe ko sala ka bato mabete muto salelio
bine me futaye atoko fute ndambo me futaye kolia kambongo ya batute kozalaka motema mabe na batute kozalaka jalousie na batute bine meza batu mususu très jaloux mutu musa pemelo azane muta profit amour profit va alinka yo salela ye mais ya salela yo te o sala te loko kitoko ako postanga te na réseaux sociaux na yete voilà ako lobela pa ngote mais yeso ka sali yo faut poster yo faut lobela ye base belé na mukilia voilà anniversaire na ye il faut me mêler cadeau mais yo a occupé ngote pamba te ya pemelo pona profit donc bien le Seigneur kabwana na muto mabe bien aimé kabwana batu wana batu profit kabwana batu wana ba faux patron kabwana ba faux patron bien aimé kamana nzambe ku batela yo nzambe ku peso musala bien aimé soka sali na biso pourquoi pas na toi tango za un peu dedans, un peu dehors. Jésus-Christ a bien que vomir yo. Mi pesa pena na Christ. Oko mona or sana po moina yo. Nzamba pambola yo ndeko landa kinga. Nzamba restaurer vie na yo. Nzamba restaurer libala na yo. Nzamba restaurer santé na yo. Nyo se beba ki na po moina yo. Nzamba restaurer. Et puis banguna na yo baza ba marche pied na yo. Bato so basanga na kana monda mulili contre yo. Nzamba kuisa bango moko au nom de Jésus-Christ. Ndeko zala béni. Vie na yo pela loko la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous visite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.